Ah, papa, bon, chapon, ouais, pour Nabilongi, biso to zoate. Arrête. Ah, yo pe olukaka makambo ansi yo. Ovandaka kimia te. Soko sisi oyo, ok, biso to finga maka. Nasali, Nasali. Ah, ya yo pe na Jérémie yango ezaka nini yango? Tolo bango pe nano. Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous jouez à place moko? Est-ce que pour nous na makambo peut-être ndeke ndakata mususu biso toza pe ba artiste to na makambo na biso to golo ba me mikolo e komi lo wana neti batu o balingaka mutu te bakoma obata makana sima mutu mo po ba s'exprimer. Président, ce sera pour la première fois et dernière fois où on s'en parce que d'ailleurs, je n'ai pas de vie personnellement pression na kosi ote na na mona côté de vie. To tournate, to liate, to melate et l'orote. Ozomonde. Donc oyebi ba jeune frère na biso ba leki na biso lelo ka ndongo lobi e ana ba fanatique mususu lelo bazara soki asepela na yote ana kamoro boye akomo ya koluka a chabino ba polémique. Ngana sala émission moko dans le passé. À l'époque on attend ba poser une question, parce que ngane nazabo même disha za après na yebi mbula na tala théâtre te nana bato ebele ya théâtre babimi lelo après na koma nzambe na yebi na nga bango te na yebi ke yo pe ko ko melo pe na nzelo kutana comédien moko boye omoni me oyebi ye pété omoni oyebi ye pété olekani ne na nzela mais ba biso ke asara théâtre na peso ka exemple mo dernièrement elo mo esalame a na Bruxelles ya Paris mère moi zo betela ngoku na zo accompagner comédien mo apesi nga kombo na ye oh asala ba film pas ser na biso mo wala ya sa imutu wana ti atangeli nga kombo na ye nana elongi na la kisinga na tikala omoni na TVT à partir de 8h donc à l'époque wana na répondaka ke bon na yebi ba jeune frère te bazami bale batu bazongo ba sali ngo ba polémique ebele après batu bakomutina nga ba image ni na yo mona ba image na bi oui parce que nga na théâtre proprement dit na tala na tiki bango te pe na mona bango te ni na yo mona bango lelo na wolo bateke na ko nier parce que aujourd'hui je lui connais mais à cette époque là je dois être clair na yeba kiti batu siko tane tisiko batu siko bakoma ko créer bali bakoma osala ba polémique ba bando sala on pas aussi longtemps baza ba leki na biso ba musala sima nous toza na droit ya ozala neti nga boye batu misu bakoma oh biso oza jaloux envers quoi et pourquoi moi j'ai plus beaucoup d'années de carrière na sala o mutu nyonso esengaka sala oh tout mutu to alinga azwa ta na carrière na zwa yango mais batu bakoma kokende nango na bandenge moloko bango bapona kamo bana kamo bazalaka il y a de certaines personnes o balingi yo te baluka bacha ba polémique yango ngai il faut na faire taire bango biloko wana président yo moko oza na laki bato ouais président yo oza loka pacificateur baromona ngai bato bazofinga wana baromona ngai na Kinshasa ngai na ye petit frère na biso tovanda epa na yo toye kolia impose po ba comprendre que eloko ezaka te kati na biso na laki bato nde baza na président ozawa na yebi ke yo osalango pona lakisa bato ke j'ai aucun problème avec les petits frères nazana siko à part ndenge makambo ebimaka wana eloko nini esali ke makambo oyo ezonga lisusu eza parce que olekaki na émission ya Mige Niema balobi okretchaki bango non Mige alobi na ye mamu na ndenge nga nalobi kaka ke mwasi atikala mwasi mobali atikala mobali tobenga passer Denis Lesi a osala prière po basambela pona mabe oyo ekoti na théâtre c'est tout réponse na nga yango wana po bato misu batala te baokotaka baosaflame na loyenge batala te réponse na nga ezalaka bongo natangi kombo ya mutu te président ba oyo vraiment bayebi batalaka bakoki kotala Mige nde mutu amplifiaki alobi bamakambo na ye mais moi j'avais cité le nom de personne mais yo moko yebi nga naza lokola yo makila mabe makila libata soka na lobi likambo bomona epelisi moto so na beti ka boye matu misusu omona asali ba live asali ba émission bato balekisana bango ka bongo mais biso to lokola makila mabe mais nga lelo pe bakotuna yo antitoko oyebi Jérémie olobake oyebi ete lelo non jamais na rolo beloka bon je le connais très bien Natala pe musana salara parce que comment rolo bon parce que tu peux pas s'en passer naé parce que partout so OK au monde ba image na obi ngai na comprendre obi ngai na sala ba live na nga bat ba finga ngati
Mais lelo disha baba banana cho administrateur na mona ba finga na mona place bloquer bango te lelo disha yo na mona te président kanga pardon au monde ko bande yo moko to er na bango te le ko bande yo moko au remarquer eloko ezala été les gens ba ebi ki ngana ans égal à 1 ndele ba moninga mamona mati ba bando ya ko insulter ba monika donc comment on nga ya ba moni ans yango moni bandi ko insulter parce que pour bamoni que non ngai image ya ans c'est une famille ya nga na yebi sabino boki ans ninga lobby ans a lobby bien que azo na Kinshasa bo mona ina frère na biso Jérémy ngande tinga nga bo mona nga na tikalo loba mabe Jérémy nulle part parce que nga Jérémy azaleki a respecter abenga nga dadi a respecter nga as l'air asala ki émission à l'époque a lobby bien expliqué mot par mot as na ninga mabete bato muso a théâtre atindela nga photo papa oyebi mwana oyo atala ane bablo ba théâtre atala kayangote ngai peut-être moi si nanga za fan na théâtre na niveau liboma moi si nanga za famille libota moi si nanga tala ka théâtre za ma famille libota ya makila ngati lo nga atabiso mo pele moto na ta théâtre la théâtre mais là on a moi ça théâtre na télévision au vandi otala au bandi otala Jérémy, nga na travers na Jérémy, chacune na kendaka. Présentez na si ça pardon. Présentez avec beaucoup de respect, avec beaucoup de par rapport à batba comme n'importe quoi. Awa, ils ont un TikTok à ça ici. Golo est impoli. Warrior est impoli. Spiritas est impoli. Namona na nga place ité oyo Ferrego là attend ça bato ko finga bato Iches bloquer mutu mwa zo finga comment nani